mbula we landaki na même place kaka wana babomelaki nani Santu Paul bazuzu Santu Petelo ba Yesu de wana bakanyesu makolo na singa ba diembiki ye na nzete mutu na se ale bakati su Santu Petelo nini mutu mais siko Santu Paul tamba bomaki bakundele kaka na même place wana kaka mais Santu Petelo ore bakundele place wana balongole wana bake okuni na montagne. Et puis sikoyo Roma eza toujours na persécution ba chrétien na église ba yoka na katema kama moto na utu ko yeso esi engindaki déjà. Maman les opelaka chaque jour. Bon moto we pelaki 6 presque toute une semaine na butu na moyi moto na moto bandako ebele y compris ndako palace ye moko nani. Ya Empereur Nero e kata ki moto ezikaki. Siko disota wa ko ya wana na mtatuma yi moto. Batu balobakete arrangement ezalaki wana ke tamba za ko torturer ba chrétien ba forcer ba bandima ke bantu batumbaki nini moto wana ba chrétien bandima bantu batumbaki nini moto wana mais ba recheza ko fundete na se a torture mutu akoyiko ndima likambo mais ça ne amote wana torture na convention internationale mikolo eza permis ko yiko torturer mutu te mais na se a torture ba chrétien bandima bantu batumbaki moto wana histoire mseza ko lobayete parce que ba bomisaki ba santu oyo moto nzaye mte kitaki na Roma pa aipe tumbi nini villa Roma wana est nyonso wana ba mususu bazako loba ete no moto wana mutatumba jango ye moko Nero tawa kenaye ko sala ba circus na wana ke ba fete na mambo na kusala kuna abeta ka muziki na ye peut-être amelaka masanga atumba ka sigare po za komela ba pipe ne wana mte kataka nini moto kuna bana palace na eti kote ne solo banda ko saini eziki. Siko soki pipe wana esiki si moto. Bon moto on continue ko pelaka ka chaque jour. Boy ba ye kota ina zamba ba mboka poto so iko yeba yango mingi to kansagete na Afrique poto sana ba forêt équatoriale to na ba forêt minene keto leki ba mboka poto na bazamba keba ba mboka poto memba Amerika ba yebi ko conserver bazamba na ba tumba bazamba te depuis ta ya kala ba conserver ba mabaya madera engelo ba ete ba ville bele tina mikula poto ezaka toujours pembe na bazamba minene ba conserver ma bazamba so kati moto pia eza capable ko tumba pe ba ville nyonso bandako eza kozika moto ke ndako msusu mais tolo ba ete ba msusu ba ke kake ya mulimo sante beta ki Roma likola makila ba martyr ba santu oh bakufa ki wana et puis moto ngo izo escoufité pour 7 jours 6 jours sauf jour à dimanche ezika donc eza ko pela ka lundi mardi mercredi na samedi na butu ya dimanche eza ko dimanche ne ko pema wana feza moto nzambe batindela ki bango ko ndenge ni moto ngo izo pela ka lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ezo pela ekufi donc natanga kufi pelite dimanche et puis lundi auto lundi sous peli sous le pays sous dimanche ko landa ikatani eza moto information fundi ke moto ngosaki 6 jours donc na mo ina butu 6 jours kopela na banda ko bele yi compris ndaka pele zikaka mais tikala zongo na place moko ba Santu Petelo Santu Paul to stola na déjà to yebi ke place ba kundela ka ye après quelques années ba santu ba yeko tongele ndako wana ndako mo be basilica za sunini to lobela ki basilica bo basilica ezali tombe
eza tombo place bakundi nzoto moto pe te fimwa ndako batongelaki Santo Polo ndako wana ya ndako place bakundela ye ki Basilica de Saint Paul na pembeni ya mai kaka oyo ya Tiber wana bao bayebi Italie. Sikoyo ntango na 69 wana Santo Petro bakati ye mutu badiembiki ye mutu na se bakati ye bakenda bakunena montagne wana basantu balandaki yango susu babe o place oyo pe bisiti totonga su nini Basilica de San Pietro Santo Petro. Donc tombo ya Santo Petro. Tombo ya Santo Petro. Toyokani siko tokomela komela tombo de tombo ya Santo Paulo tolobela yango déjà na ya Santo Petro qui est place au siko la place à tombo ya Santo Petro place ezali ne yango mutu baza kobema nini sikoyo Basilica ya Saint Pierre qui est nini Vatican penza nanu te parce que ne yango wana fona na mateya ya Vatican pe na kosenga assistance ba prêtre catholique ba assistenga ye oyo ezalaka Basilique ya Saint Pierre qui est yango toza kobenga siko Saint Siège place pape alalaka avandaka. Oh, donc place bakundelaki Saint Pierre nde place ba pape avandaka. Nde yango na Saint Siège place pape avandaka. Bon place bakundela Saint Paul banani bavandaka wana. Place Saint wana pe tolobela ngo me tokota na détail te wana eza pe place na ye mususu Santo Petro bakunda ye na place na ye batile pe monument na ye ki Basilica na ye eza wana me ba sango na taya kala so na ba sango tozo ba santu bala yo va na place ya Santo Petro te bala yo pe va na place ya Santo Petro pete mais tozo la na makama malem parce que matéa o ngeko ma très compliqué raison na lingeli batu yo mondimi oyeba qu'est-ce signifie Vatican na qu'est-ce signifie Saint Siège qui est Holy See en anglais na qu'est-ce signifie Basilica biloko yo mondimi foka koyeba ngo peu importe ozala catholique ozala protestant ozala nani soko oza chrétien soko yebi qu'est-ce signifie Vatican te oza na problème oza obligé ba Vatican parce que batu mingi ba yeko ba Vatican ozomona église catholique mais naza koloba kuta église catholique te na minute oyo Vatican soki eza église catholique na mikolo na yebi na ngate tokolobela ngo après mais en alternative on a mutuke Vatican avant tolobela Vatican zonga nanu na liwa ya nani ya Santo Petro place Santo Petro bakundaki ye batongela ye ndako wana ngo babengaka nini Basilica to Basilique de Saint Pierre. Et puis bien après na mateya na biso eza koya ya Vatican oyo na kolobela na Saint Siège nde tokoya koyeba mpona nini Vatican yango te Saint Siège. Saint Siège eza na kati ya Vatican mais Saint Siège eza eloko mosusu Vatican pe eza eloko mosusu mais en attendant avant ke napesa introduction ya Vatican tozonga lisusu na se Santo Petro tolobaki azalaki nani na miti asukaka na kati ya Roma. Bon azalaki archbishop azalaki archbishop elingi oloba bishop to pasteur oyo aza kokodone baninga na ye ya bapaster baeglise ebele parce que Santo Petro azalaki kokodone baeglise ya Jérusalem même ntango azalaki na Roma ye batikilaki nini jamais un chrétien koyi koexiste na mabele oyo soki oleki na makolo ya Santo Petro te parce que Santo Petro ye nde batikila Claire Ngomba ebongo ye soki akufi moko fa ya kovanda wana mais anatana tozonga un peu na koyeba ye te mutu oyo babengi nkombo ya Santo Petro en tant que archbishop babenga ye nkombo ya papa. Papa signifie pape. Siko bapape bazalaka na bana te. Lobala bango. Bapape bazalaka na bana te. Bandenge ni bazobenga bango papa kasi. Bon, question oubien tout ça boye. Question kitoko ngo poser. Peut-être yo yebi ke bapape. Ya mikolo bazalaka na bana te. Yeah. Bon, mais ne place siko il faut na côté pe na mozindo po yo mama ani na bandeko ebele tolongola mpe baide oyo tozalaka nango ya église catholique tosala église catholique totalement na pembeni pour le manoki bato baya kokasaki toza koloba église ebiso ya la vérité bandeko bosili koyeba biso tolobelaka makambo ya église te tolobelaka protestant te tolobelaka catholique te tolobelaka mpe église moko te oyo alingi apresente église émission etali ba église
aya tokopesa micro azo risque koloba makamba eki mais en attendant mama anitaya wana mutu ete quand on parle de Saint-Pierre on voit l'église chrétienne fondation ya clé ya Jésus-Christ Petre azalaki ya kobala oh ngana uti koloba ete Petre babengaki nani papa na molimo papa ya liboso papa signifie pope pope signifie pape le premier pape na mabele eza nani Saint-Pierre oh Saint-Pierre azalaki marié okoya komona ete question munene tokoki kopose yango oyo est-ce que bapape babalaka to babalaka te réponse na kopesa yo bapape bana na Saint-Pierre ti balandanaka na kiti ya nani tozoloba kiti ya nani na Sainte Petelo mingi mozali ya kobala